Global TV, Moscow. Amina yango moko no sanu na ndola uza permite soko za ngo tikina ndako meya uzate izana no de ya $10 wana meyo à part non client ta kuti ko $10 te kamono bakangela ko $10 te mena yo ka do luzulo c'est to koma ndio ona kasa ko uyo to sula ndenge malamu ni boni ko to ni excuse ngana no no $10 ozaki ngabo sambisira ayo sampo to ma ngaso go solo malamu na ndenge ba peso ba ide itabi uyo ada kuna kaingo kuna ceinture de sécurité jamais on tire $10 on comme kuna utali ba utali liste ne so ba man liste ne so to ba man bon ça il y a $10 ici so je sais que tout le monde même ta société ba organe ba olobana na otambo de ça code de la route est bien criminel au volant. Pardon? Papa, si tu vas tout ça la boule, hein? Si tu vas $10, $20 pour mater, tout ça la boule, hein? En réalité, les choses, nous sommes mis balais, ceux qui sont encore $70. Voilà, na salle faveur, na boy na mémoire, na tout nos bota mais wapi, tata na ona ni maman na ona na lingi wana te, na ninga na salle faveur. Ça nous dit toi bureau moi major à 1000 place wana. So moto umeli akolinga yawa ukomi ba mimi na bureau ba tshona na kacho wana. Tala kacho ngono kuta ba chauffeur no baza baninga no ba conducteur baza permis baza place wana. C'est pas là où tu singe muki. Aza muki. Ya yani kama udiscuter te ngana tali sonu ndenge ezali. Na sungi yokutu. Yani kama udiscuter te. Papa, tu gagnes, hein? Je suis un policier, présentez-vous. Comme on a eu, sous-commissaire principal Banga Boleli Jolie. Nazali, élément à sous-détachement, station ma campagne, 3e compagnie. Matricule Nangai, Ezali 41 770 bar alpha. Tomonio na menote ma benini yo sali po okangam. Lobby vendredi na kangaki mutuka moko asalaki 3e bande. 3e bande wana na tuni mikanda azaki pe 100 documents de bord. 100 documents de bord na koti na kacha mutuka poto koma na bureau. Chauffeur bani ko bondela ngai abandi auto négocier. Le temps bon de to négocier wana to bani ko négocier. Nzoka nde moninga le azalaki na sima abale ko filmer ngai na yeba kité. Est-ce que bakonzi batinda kabino na mission bokeno ko négocier mbongo ya amande na nzela? Batinda kabiso ko négocier. Mais pona nini yo komi na ba comportement modèle wana? Nasalaka yango te erreur bakonzi balimbisa ngai. Nazali veuve mama ya bana 6 na kufeli mobali kaka la mingi te awa azape les mains à policier ape. Commissaire provincial na ba parade apekisaka comportement wana. Moninga na yo brigadier en chef Mwamba Gabi bauti kolongola ina peser
pe batie na disposition ya justice militaire pour na comportement oyo nyonso wana ekoki koteya yo te ebongi ekoteya ngai nasengi mokonzi alibisa ngai atuza esika ya motema ne aza papa alibisa. Voilà, très chers internautes de partout, merci ndenge botali vraiment image wana bomoni ndenge ndeko na biso ya mwasi ayebaki te ya yaki kosala kopka ndenge ezalaka roulage bino mo boyebi ba roulage ya mboka na biso ndenge baliaka cop na bango yango wana donc bango baliaka bongo mais quelque part tokotenir bango vraiment pe rigueur te parce que gouvernement mokonzi ya mboka oyo akoti sikoyo na pouvoir alakaki ete soldat bakofuta ye normal soda kozala bien mpona koevite bacorruption ya boye mpona koevite babavure routière ya boye mais soki ti sikoyo nano eloko moko esalemi te bakolia ndenge nini misala ezali te soda bazofuta ye 45 000 francs congolais akovivre ndenge nini donc totenir bandeko na biso rigueur te eza ndenge modèle ya mboka na biso ezokenda mais toza na posa vraiment changement ezala vraiment un peu partout na secteur nyonso tout donc tozosenga vraiment na Félix Antoine Tshisekedi azali président de la République ameka vraiment agir rapidement parce que bavure eleki mingi tozomona combien de fois bato bazoyiba mbongo ya l'état mais tozomona justice jusqu'à présent ezosala eloko moko te touti koyoka sango Albert Yuma lisusu détournement ya 200 millions de dollars tomoni réaction moko te ozomona donc toyebi te ye président de la République alakaki peuple congolais que bonne gouvernance et puis le peuple d'abord tisikoyo le peuple d'abord non tomoni action na yango te tisikoyo baimboka bakolela sekolela ezosala vraiment pasi mingi parce que Congo na biso bato bazokufa eloko moko ezomarche te bandeko na nga tout na mboka na biso nyonso eza par terre donc toloba nini nzambe kaka azala na bakongolais parce que mbando mosusu ezoya tozodéveloppe moke na koexplike bino makambo nini yango koleka semaine oyo tozobanda awa na minute oyo nazolakisa bino sikoyo bokomona image ya ndenge président honoraire akomaki na ntango ndenge bana ntango bayambaki ye bazosepela komona Rais Kabila toyebi te toloba nini keba amnésie en tout cas congolais akomi déjà trop amnésique donc il faut qu'on soit trop attention donc et puis président de la République akeba déjà parce que oyo déjà vraiment sanza ye donc ceux qui peuple déjà et comme ko sanza yo boy ezali vraiment akeba mingi en tout cas il faut faire très attention donc autant la peuple ndazo sepela moni Kabila to benga yango ni Kabila gouvernaki 18 ans tomonaki changement moko te lelo tomoni Félix a su pouvoir alakaki bato ke soki azwi pouvoir congolais akolia 3 fois tomoni pe jusqu'à présent eloko moko kaka te donc yango moni congolais akomoluka na ye Kabila zonga eza neti na tanto kozalaki na basérie ya musée tokomai na série moko mpasi ntango elekaki tokomai koluka mobutu azonga yango tokomona makambo yango yango ekomi kobandelama lisusu donc bandeko na ngai bainternaute tosambela mpona Congo bato to balibanda Congo to ede Congo lelo gratuité enseignement tozomona bana bazotanga na bango bien te même si gratuité ni ezali mais bana bazotanga bien te qu'est-ce que Félix doit faire? Félix doit appliquer appliquer babiloko eza trop sévère d'abord envers bateau nyonso tout baza na poste mboka na biso lelo toza un problème grave par rapport na minute ne toyisa bino na Congo régie des eaux mai ya komela oyo ekomi déjà na problème bientôt là d'ici mardi autre banda oyo bakokata mai ti bafeti oyo tozonga faut bakata mai parce que ezosenga budget bato ya régie des eaux baza non payé pendant 3 mois déjà yango oyo ezosenga ba budget mpona kosomba babiloko tout batraita nango mai mpo bamashine mpo bamai ekóma na bandako ya bato toloba nini bolingi boboma bakongolais to ndenge nini pasi ezali mingi en tout cas Félix il faut agir makasi agir c'est le moment oyo il faut agir mais soki kaka azo agir te ekozala pasi mingi parce que 2023 yango oyo déjà baélection ezobandaka ya mingi te
déjà Luka préparé l'élection en 2023 pour voter pour à ça la deuxième mandat calmement pour tout le monde va retomber dans le mais soki à ça le côté en tout cas et que ça vraiment pas si mingi nazotia la bino lo mwa mukie bolanda voice mo batindela biso et pas ba syndicaliste régie des autres toujours partageant na bino na Top Congo donc Top Congo FM de batindela biso voice wana bolanda voice wana et puis boyoka ndenge bapesi message moko o ezali vraiment bref pour na makambo etali vraiment régie des eaux donc en tout cas mboka na biso eloko moko ezo marché te en tout cas congolais fongola miso tolanda démocratique du Congo. On revient donc sur cette information. La Régie des eaux de l'incapacité de fournir de l'eau à la population de Kinshasa à partir de mardi 24 décembre prochain. L'entreprise n'est plus en mesure d'assurer le fonctionnement de ses usines. Les produits chimiques pour traiter l'eau sont en rupture des stocks. C'est ce qu'annonce le président de l'intersyndicale de la Régie des eaux. Les travailleurs qui accusent aussi près de 3 mois d'arriérés de salaire dénoncent la lenteur avec laquelle le ministère des Finances traite le dossier relatif au paiement de plus de 5 millions de dollars de la dette de consommation par les institutions publiques. Alain Senengue est le président de l'intersyndicale de la Régie des eaux. Le travers de la Régie des eaux informe la population de la ville-province de Kinshasa qu'ils ne sont plus à mesure de garantir la fourniture d'eau à partir de la semaine prochaine. La situation est catastrophique, toutes les autorités sont saisies et cette fois-là nous en appelons à l'implication des chefs de l'État lui-même. Je crois que tout le monde a suivi combien le chef de l'État avait instruit le gouvernement de payer sur les factures de consommation d'eau un montant de 5 140 000 $. Sur instruction du chef de l'État, le Conseil des ministres avait décidé de paiement de ce montant. Au niveau du ministère du Budget, le dossier a été libéré, mais au moment où nous vous parlons, le dossier traîne sur la table du ministre des Finances qui refuse de libérer ce dossier. Alors que nous traversons une situation catastrophique où nous n'avons plus d'intrants de traitement d'eau, nos machines tombent en panne du jour au lendemain. En attendant l'arrivée de nouvelles machines, nous sommes obligés d'intervenir à chaque moment et ça nous exige des moyens. Les travailleurs de la Régie des eaux, pour la toute première fois, la semaine prochaine, ils totaliseront pratiquement 3 mois sans leur salaire. Voilà pourquoi nous demandons à la population quinoise, de la semaine prochaine, de constituer des réserves d'eau, car nous ne serons pas en mesure de leur assurer la fourniture d'eau pendant cette période de festivités. C'était là Alain Senengue, le président de l'intersyndicat de la Régie des eaux, au micro de José Ipachi. Voilà, Binomoko Boyoki. En tout cas, tous senga vraiment chef de l'État à s'impliquer rapidement dans la situation où il y a vraiment d'urgence parce que Maï, ezali vie sans Maï, ezali pas si mingi parce que ce qui Maï ezali te muto akosala eloko moko te bato bakolia nini mboka na biso toza na fleuve ya monene mais komona Maï ce que komi na problème ya Maï ezali pas si ezolakisa vraiment que makambo ezokende bien te gouvernement ezosala eloko moko te mais toza na posa vraiment président de la République Félix Antoine Tshisekedi a s'impliquer rapidement na makambo etali vraiment Maï na d'urgence parce que d'ici mardi prochain déjà tolanda semaine tozokota en tout cas ekozala problème moko sérieux na makambo etali vraiment eau potable na Maï ya important yango wana toyaki nango ya kopanza pe ya kofungola na baimboka ya nyonso tout il y a de partout il y a de partout en tout cas merci beaucoup na balandi nyonso tout o bazalaki wana pona ko yoka mbela o biso to nango pona lelo donc voilà merci beaucoup. Global TV, Moscow.